Bote bonjour na bilo bato zuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchana chaîne à Libération Océan du Congo et pai auto zaka bongo ba Congomani et pai auto panzaka to sasaka et pai auto belaka mota papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya balokia ye kolo Congo et pai auto analysaka ensemble et pas automobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka et pas auto salaka bongo éveil patriotique et pas auto longolaka ba peuple congolais na bolema et pas auto chaka litono na nzete poete to benga yango malamu et pas auto salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto zaka bongo basinzili komobeta kambela koloba ete tango ezali mabe tout les mabiso banso poete to bundela ekolo abiso et pas auto telema ferme fidèle kola bakuke pour kozela kaliseko ya République démocratique du Congo et pas autrement kundolaka maloba encore la biso les laboraires on va la biso béché fouiller ne laisser ni place que la mer repasse ezui la monte religieuse popo ezui et comme la bongo mana ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique et pourquoi pas équipé pour la tête na États-Unis d'Amérique ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mavena molonga ya Michael Mave ezui comme la bongo Big Daniel Ngenda na molonga ya Mosina Bana ezui et comme la bongo Charlotte Chobo Mama Jovi pe papa Mapassa ezui comme la bongo kila medjende talota ke to mankare ko to bokela lo konne fam pekato mama na joli na Suisse mama Dolo et pourquoi pas mama Samuel ezui comme la bongo mona mère de Brino na Autriche et pourquoi pas Lik Makanaki prisonnier de Jésus na Autriche bande ko langa bo s'abonner massivement na chaîne de la Libération beaucoup zalaka bongo décité ba maman missionnaire na place Trondé na mboka nitababe il faut pouvoir montrer ba ko ba partager mes émissions bo liker bo tia ba suggestion ba commentaire yo lengi mona mère de Brino asalaka na Autriche bande ko na l'air est tellement grave ndenge ka to bakala chabiel mama sociale kila mekane ko to bokelo ko ne fam pekato njine telo take tumba bo partager mes émissions dans le partout aux allez pamba tetango ezatango sensibilisation o ko mitango ete to concrétiser na makambo to zala moposa na bande ko moyebisa bino utakala kala kena lobi Congo na biso makambo to ko sala yo oyo ko boya ko mona lokwa to ko loba bilobela iba ete ko zo sika pe ko kota na mitema ya bato pe bato ba ko mona ete musalo to ko sala balobi iyo esengeli biso nyonso to teleme poete soki to lali makambo ya malonga ekozala te moto moko te akozala motema likunya plutôt na congolais oyo azande kola ye moto moko te gi wanzambi gi wanzambi bolonga na mama CV mwamba bango so bazali bongo na place 31 na mboka ya mama Pierrette bande ko nga boza tellement bele bozo benga biso to kokoka ko sisa bino na mokolo moko te Valère Petelo pe bande ko bayike merci encore une fois ndeko langa lobaki na ngalobi mama na benga ka o présidente pambate mosala oyo ko sala ekozwa lifuti yango ezali esika moko ya malonga ko esengeli to tia yo pour la mosala osali iyo merci papa na ngai nzambe aleka ko pambola bozali bongo bayike ba mama ba papa bilenge boko benga misusu pe bobota bobena mikili ya bapaya kasi na kolanda émission vraiment bato bazo partager tika nzambe alola apambola bino po bozo sala pe musala komona teka ke foti ndela biso 10 francs komona teka ka ke fotala mais soka kozui ata émission o partager yango tindeli moninga mususu yeba ke ozali kaka ko bundela ekolo ayo soki po tali yeba ozali pe ko bundela ekolo ayo nde soki ozo zape ona ekomi mabe soki ozo linga pete ko partager ekomi mabe soki omoni likambo ya mbuka no ekomi lokola pasteur yeba ke yo moko za moloki yeba ke pena milobe na kati na ngalo ba ngai ba loka ngai mama Célestine na Florence na papa Michael milobela pe banga balokanga boni likamba mboka na mboka la ko tambola te boni bakainga na bombu boni bana nga baza ko monyoko boni ba famille nga baza ko momona passe e bongo ngai na tali kamba ko la pamba mi benga ki ozali moloki pe tango mosusu bazali ko moloka yo merci encore une fois la bande ko la biso ya IDPS pamba te na lobaki ete IDPS et tomboki IDPS lo bibiso to ko kotika te pamba te to monyoko mi to bunje etumba kasi loko la biso to lingaka ko loba bobele bosolo kabu ya mema biso na mwanda bongo to kozonga na Kishasa genge na mboka genge na mboka genge na mboka toko enforcer déjà ba genge na mboka amito pete zo ma il ne passe le mwanda que ça comme ça tira na Kinshasa c'est Kabuya Zorabato Congo na Kinshasa a ko imposer na Congo central pe na kati ya fédération Mwanda na ba nomination territoriale ensuite batineli biso bato na ba mandataire to sur le terrain pe so ba dribler biso
Tala. Parole on a le longwa. Kabuya bomi parti en Boko. Alobi monde disarate. Tozagina, tomano au siège, mais les autres sous siège pour le découragement à combattant. Alobi monde disarate na 145 territoires. Ça na Congo, dans la 144 territoires. Allez babango. Doubé, dans la fédération des Mwanda. Je suis celui qui représente tous ceux qui sont ici devant. Je dis non. Zeleza l'état totiki mais oh ils bureau na biso fédéral. OK d'accord. Donc je rappelle sur merci. On est ici, on va plus être sur la route. Merci beaucoup mon colonel. On est avec vous. Bon, président, Essili. Tokebo. Allez, la police est là. La police est là, Bisso. La MC Binobie, c'est la thé. La police a foutu la réponse à Bisso. C'est fini déjà. La police a locataire na biso. Ba kulu na zate. Akanga nani? Kasi fala akanga. Kulu na zate locataire na biso. Ayo kanga biso stocké. Après 5 ans passés, et le moment Malonga les gens se révoltent, ils sortent n'importe quoi. Oui, face aussi mon commis. Faji Béton, il est pas na moi Kabuya Bomiango. On a mis une chose de façon d'écrire tout le secrétaire général a salué maman na yo La qui s'en retourne avec sa Kabuya mon. Tchango boy. Kabuya Zomona. Au moins pas sacrifice pas tout ça là. Zomona. Au moins Yosko so blaguer na Zomona. Bandeko la ngai bomoni neza la mwanda misusu to chete pamba teza like opesi mbomba moyi bayeba polusu bayaki ba telemi na mituka na baoka si peuple alobi muke lenda diaka ve muke tuba muke nwanila inchi na betu bana mwanda bangona ba telemaki babaki sala pidia ive pourquoi kaka biso ba telemi babandi ko mobuka babuki peza IDPS na mwanda balobi IDPS na mwanda ko salaka lisusu te pona nini pambate injustice leki pona nini pambate makambo mabeza likusala na mboka la biso ba congolais bali munguna ya congolais te congolais lingaka ndeko na ye congolais linga sala malamu congolais boyi osele makambo ya makasi congolais lingi te onyokola ye soko zwi congolais abandi ko sala musala na ye azali ko molia azali ko molata azali ko bima moko mela bière na ende congolais lingaka okokuta congolais te atelema bandeko langa yango mobutu asalaka ndenge ni po bat basepela na ye Mobutu asalaka ndenge nini poto yembela ye Mobutu asalaka lolenge nini Mobutu atikaka bato balia Mobutu atikaka bato bafutama Mobutu atikaka moto a servi moninga na ye mususu yango balobaki impère égale servir et non se servir mais awa gouvernement égale se servir et non servir yango no moni mwanda balobi biso te yake luta diaka ve balobi IDPS na mwanda te
pe ekokende bongo Kabuya mema biso la Kinshasa. Soki bokolala deuxième mandat ekosila combattant se retrouver. Augustin Kabuya doit organiser le parti. Tokovanda na congrès. Il devait se vivre. Soki toke congrès, Congolais accueilli. C'est ça le moment. Na lobi guerre les bandits. Parce que Soki Olali, Docteur Supetro, je vais passer le message. Soki Bokozwa Botingeli et Talingate, je passe le message. Docteur Supetro, mais Tozobika, Docteur Supetro, Papantalo Tozali Komayango, Docteur Supetro, Batuazo continuer quand Bazali communication de l'État. Or, la carte à parti, nous c'est comme centralisé par Augustin Kabuya. Avant les paroles à parti, Augustin Kabuya. Peuple de l'intérieur, à Bengisi Kaboul, Yaka, respecter la constitution. Il ne peut se vivre. Calmez dans le Kanda, il ne peut se vivre. Déjà parti, mais awa tozo lancer message. Tolobi boy, il ne peut se vivre. Et là quand il y a liboso, amemela biso Kaboul. Pepe mayebisi Kaboul. Respecter la constitution. Gouvernement provincial, il ne faut pas un écart 10 ministres. N'importe quoi. Il y a un ami Kaboul et pas ma maman. Message nous nous allons faire ça dans Congo. Pour respecter votre unité, nous devons décider dans ma maman. Mais si c'est en réalité, selon yo, secrétaire général à parti, ce qui m'a maman doit ma décision. Mais là, je suis content, mais là, tu oui. Pas qu'elle ne pas ma maman, et comme ça, qu'elle reste à la limite. Il ne peut se vivre. Topangi bino trop. Totikeli bino peta trop. Oye koya. Oye koya. Oye koya. Lumbe. Kabuya okende to okende te. Kabuya okende to okende te. Okono lo bakona ba. C'est hypocrite. Mais non, c'est parti. Kabuya la frontière. Force du progrès. Et baby, du progrès comme il y a ma Fuluna. Il ne peut se vivre. Insécurité n'a plus la du progrès comme il y a ma Fuluna. Yango Tozo le Baboui. Tozo Senga, la ministre affaires foncières. Il faut prendre les choses après le verre. Ma capoeira, ça ne m'a pas de sa comme il y a salade. On est allé ngaïté, bon, on est allé ngaïté, c'est le IDPS, bon, qui n'est pas zoloba. Bah, le biso qui to tiki, bon, biso to konyo quoi. Pourquoi bah tu n'es sur le bela Kabuya? Pas m'battre Kabuya, c'est le CG. Mais maloba où était les Kabuya? Te bali koloben directement. Na tata mon continue kolo na bango ya parti na bango. Pour bah moni te babi deuxième mandat yango, ceux qui to tiki to ko polo. Ceux qui to tiki c'est que to ko liate. Ceux qui to ko tiki c'est que makama ko bongate condoléances la bijou Bofassa. Pour être au tibon ko bongisa papa na ye. Penan ba kondite bande ko langa ba o ba yebi Bofassa njema. Matanga ezali to pesi libota mobimba. Baya ko na bango Zambe abondisa mitema pe précisément bijou Bofassa bazali bongo moko la biso. Pas ces ali bande ko langa la zo yebisabino. Pas ces ala mboka. Ba ko le pouvoir. Bo konzila biso balobi te. To sali mosala ya mpunda. To bundie tumba ya kofinga ya koloba ya kotumba ba oya kokufa bakufi kasi lelo biso to vanti la deuxième mandat to konzima lisusu te. Nalobi merci bon na bato yi DPS pambate ngai na kumisaka bango. Pourquoi la kumisaka bande ko nga wana? Pambate bango bali na esprit. Bango so ba iba ko pelisa moto bande olanga mwande zikaki. Mwande ziki. Bobenga bande olabilo mwande ba oyebisabino. Batu bango so balobi ba okita ba okita. C'est qu'on a benga ka bango lokola ba congolais tozo souffrir na bango.
Ya on a sambela kanzambe butumo et que bolimo ya bande quoi de pers va comprendre que biso na bango tozo souffrir. Va comprendre qu'il faut tout revendiquer ba droit. Va comprendre qu'il faut tout bounder la indépendance. Il faut biso tout autant to zo misala. Ba oyo pe ba koteka bateka normal. Ba oyo pe ba kokena ba carrière ba ke de bien mais ezala te mboka moko ya batu moko songolo. Oh bazo lia bazo sepela baninga muso bazo sepela te. Bravo na UDPS, que Dieu vous bénisse. Motema wana ya komi soso la kenaza congolais na zo souffrir et à makasi pote tant to ko malabelo la nzela to ko kimisa l'état moini l'état assassin ba miibu oyo bande kolanga ezali pasi pe ma ba détournement au Islam na République démocratique du Congo na kotangi le mongoloto ya lolenge nini banda Félix aya misolo oyo mibunga oyo mibungi oyo monanité oyo pe ba pinir bato wana te mais maloko etondi likolo ya ba innocent bande konangai bino moko bolanda na kosala likambo commentaire te sensibilisation de kolanga s'abonner kolala te JKM le number 1 OCA de la presse congolaise tozongela ba bonne manière partager biso liker miso no peso les acha na panier esunga biso poto ke le kozola ka information bato bazo benga biso ba yikete to kende to kutala ba to kendeni on a bon à transporter, on a bon à coliater, on a bon lolenge nini. De tozo bunde tumbana pambate, bino boza bipa e biso. Hein? Assalamu alaikum na mama Jawa. Na ba mizima ngana so boza la South Africa la mboka kilo mpengana na nailo mpenga gipe merveille kitoko pe ba mapasa. Ba pour mettre Angola le bondi ya botar de bonne et dernière ce monsieur ko komela bilo mamu d'Angola na mokiteno Florence Patondo Mido. Merci encore na ndeko nanga ozaki mutali boso yo moko zo landa biso en direct na yebi peke siko ozape en direct po yo kota ka mutali boso Charlie to yebite akenda wapi Achille te la pe to yebi biska akenda te mais papa Valérie Petelo ye pazalaka pem de kolanga lobi ngai moko la saki moto ya yambo pona kotala émission ndenge bozo landa bino moko en direct pe ba ba kolanda en différé tikanzamba pambola kabuya vidéo ozomona makambo na iner soda ya FARDC yeko kota na lupango na ngai boya koyiba bozomona ye carte républicain soit dit carte républicain aye ko kota na lupango ya mutu po aya ko bomba bantu awa vraiment eza pasi talamboka na biso mobimba l'état tala fachi tala makamboyo awa toza na kati ya limité mombele tala soit disant FARDC aye ko kota na lupango na nga na 1 heure po aya koyiba eza pasi bozomona bino moko CG Kabuya ozomona makamboyo bino nyoso bozomona makambo tala soit disant FARDC na tala criminel oya ye kokotela nga na lupango na 1 heure vraiment eza pasi tala makambo ezosala na Kinshasa donc tala makambo bande kolangai tokomoke na suka po eza sensibilisation tokomi na minute moke bilo mo boyebi bato bazoyaka ko bousculer alors tamso bomona to salite banda tongo na ngonga mo boy tamso bomoni tongo makasi beaucoup tika émission bo comprendre parce que il faut to mi batela po to sala malamu Hernan ko quitter il faut to mi batela tango tata ko lo bato mo kele lobi tango ko kibo bima bomona to ko bima to ko banga lisusu et le côté to tambola na se ya makolo ya nzambe pe ya mabanga bantoma batela kibiso boyoki wana azoganga bomoni pe mutu la tenir a cheka gole. Ce qui garde les républicains comme Koyiba, ça devient dangereux. Ce qui batu oyo bazamba soldat ma casse bomoni teniwana. C'est que mboki na mobulu. Yango le FC bilo ngabi Félix azé sur la confiance ba garde d'aide. Félix azui ba garde mindele. Pe mutu moko azala kabana ba ofuta bango $20,000. Ba soldat bomoni Félix azui. Bon boye bisanga ba garde na ba ozamite ya madame. Bato ba komi komo yiba. Ba kotele mutu. Na 1 heure du matin pour la koyiba. Bomoni bateni wana ezaka epa na bango azui mindela zofuta bango $20,000 $20,000 boye bisanga mitema ba soldat ko sepela mitema ya ba soldat ko sepela papa Félix zala pe motema malamu mokonzi mboka mokambi ya République démocratique du Congo le number 1 ya Congo zala motema malamu égalité au bato bazoloba eza très nécessaire pour yozwa kimia tango bato bakotomboka tango peuple congolais kotomboka papa bakotala simate nzala o bango bazoyoka bakomi miyibi bakomi ko déranger bato oyebi ke dazo biso la police musala o ezo sela biso eza ko banga papa na ngai kabuya bolimbisi chelenga pasteur. On cherche une chose et son contraire. On a arrêté à Likasi les gens qui avaient beaucoup de cheveux.
On a arrêté à Kinshasa les gens qui avaient beaucoup de cheveux. Mais heureusement, on nous a donné un ministre qui a beaucoup de cheveux. Il faut qu'on fasse quoi? Qu'on l'arrête aussi. Mais pourquoi on a arrêté les gens qui avaient beaucoup de cheveux, mais on laisse le ministre qui a beaucoup de cheveux? C'est quoi ça? Ministre de la Justice qui arrête les gens. Regarde les cheveux. Monsieur, coupe un peu. On a dit ceux qui ont beaucoup de cheveux sont des fous. Et toi, tu as beaucoup de cheveux, tu es qui? Ah, c'est ça. Landi, bozo kanga bato suki milai. Ya suki ebele, mais ministre azala suki ebele. Mais ministre la bokangi ete. Boza ko kanga bato ba suki ebele la mutu. Oh, baza ba infiltré, oh baza ba rwandais. Mais ministre azala suki ebele la mutu okangi ete. Oh, oh ezambokani. Ozo kanga bato ba tatou ministre na beta tatou. Ya basi la mibali bala ba tatouage. Ozo kanga bato ba solata sexy ministre na azolata. Ba mama na bino na bandako. Basi ya bakonzi, bazo tambola bache nastru. Mais bozo kanga bato wana, basi la bino bazo lata sexy. Bozo kanga bato wana ndenge nini? Makambo eza ne tumbala STC là. Bon to boyi bikangela to boy mais c'est le chef de l'État. Yebisa gouvernement na oso bozo kokate boza ba démissionnaire banana weti la bango nyonso. Parce que rien ne va la République démocratique du Congo. Tolingi de paix eza na est la République démocratique du Congo. Baza ko boma, baza ko yiba, baza ko sala. Poka kana yebite kabuya so ezala permis. Bo mona mutaboti na est ba ke boka mona libulu. Nakata sachet. C'est ridicule n'amboka la biso. Ba criminalité ezo sala kaka les gens en costume bien cravatés. Bango ne miyibi ba détourneur. Ba ministre bala ba tatou. Ba ministre bala ba suke bela mutu. Ba ministre bala taka ba sexy. Ba ministre ba solo tala ya basila mibali ba baisi soki bani. Mais boni okay na biso wapi population ezo souffrir. Yo moni bilamba to somba ke susu. Muta ko sombela mba ko soa. Tika biso na makambo ezangi tina bokota na makambo eza malamu mboke kenda. Kagame ako bundisa bino. Boko ko ketumbala Kagame te. Na tikele bilo video o elanda ya moninga. Na sina chela bilo mena zongisi. Boyo kandenge ngambi. Papa Alfred na maman Clarisse na Canada. Na mboka ya Jolie ki yedi na maman Vava. Maman Mireille na Canada. Pesilanga leki na yo. Na mboka yanga mokonzi na Angleterre. Mbote le grand professeur Achille Mave na molonga no Mireille Mave. La diaconesse Maman Montana na plus 32. Ah, la diaconesse d'Angaï Maman Montana na plus 32. Hein? Zambali kana ko batela yo na mboka ya ba mama missionnaire. Ingeta bana mvuluzi to telema to suka la malobate to concrétiser les bolobaka lokota el français. Mais sala e ko salama. Yo bondela ka pona mboka la yo. Tangu Kongo ko za malamu ndekolanga mindele ba osakala na biso te, mindele ba komona biso be esclave na bango te, mindele ba ko lia minéré na biso te, ba ko respecter nga na yo. Yango tumbala ngeza ka ya ba valeur, yango tumbala nga yezala ka to zonga la ba valeur ya Mobutu Sese ko kumbwendo za banga personnel na Maroc, to zonga la ba valeur aux Zaïre ezaki na ngo à l'époque. Zaïro ebanzala te, Zaïro ebazala lombo te, Zaïro biloko zo utala kishata to tindela bandeko la biso ba poto, mais lelo poto nde komi ko bikisa biso yango ba komi ko nyoko lo bandeko la biso. Yango bandeko la biso bazo salaka bazo umelaka passe zo côté na bango. Pe bazo matela bango ba âge à retraite. Pe mbongo yango komi muke, lelo poto yango komi ya passe. Ndeko la ngai benga tata benga mama lo ba bo s'abonner na chaîne à Libération Océan du Congo. Boyo kaka malako wana po ete to tombola. Misolo peso ke zali tindela biso ko boya te. To sala moi droit, to sala malam, to bika malam, to sensibiliser bilo to zo bilo makambo ya mosolo na awa ne la sukisi. Boyo katata mokonzi mo baninga nini ako solola. Félix akokai ko benga bala poto do soboya. To sola la bino. Betide la biso boya. To sola. Abani ko bisa bilo bosembo. Me muta ko kipete. Ata ko soki bokonza Martin Fayulu na boyibi. Me to ko lobaka Martin Fayulu pesa esika ya malonga. Yo pe kamba fanda ba vale seko la seko. Pamba te batu ba ko bika malamu. Eloko moko eza na mboka na biso te. Bikangela mwanza botika bana na biso. Botika ba mibali ya bato botika ba vie ya bato. Bo banda ko coiffer ba ministre na peto bana ko contrôler ka ba to tala so bazala batatu te. Basuki boka ngabala do bango pe basape ba Rwandais lelo nga moko nakute na Rwandais maza soldat na kacha bisi to fane ka pembeni azali ko banga koloba uti ko so ba budela bango Goma wana
pour la tsamo kanda na yaza kobanga ayeke pa ngabi boyo ofuti mboka bato tende ote mama ngala za soda ngala za soda bali kotala yeka boye ngai boyo za soda Rwanda akomi na mboka na biso ndeni ote mama selo kwa kobanga na tele peka ngai bo to ape bayike awa na ya kobanda awa totali kaka ayeko bimisa mbongo afuti mutuka place angaka kitate amikiteli wala ngai bo oyo ba soldat oyo ya métissage oyo soldat oyo ya métissage oyo auti kozwa biloko euti Goma ba soldat ba Rwandais ba koti po basalaka mombongo ya ba budela bango eutaka Goma siko baza combien soki tolobi tokangaka bango baza komi pa milati na bon mais morphologie nene elobeli na ye obunga teke ba oyo baza ba ya biso te bo bato wana baza combien na mboka na biso botika kosala boye Rwandais azali ndekolanga azali ennemi na ngate mais pour le moment aza ennemi na nga parce que enda aza koboma bino lokola bozo kokelo côté boko zala ba démissionnaire parce que tokotika 5 ans oyo eleka bongo te o azala matoya koyoka ayoka o alingaka Congo asala Congo ndenge longo bani Guillaume Bangolaou na Belgique, que Dieu vous bénisse boza tellement bile bandekolanga to simba na liboko na Paris na Suisse na Angleterre partout où vous êtes soko zali africain tu es congolais ndenge to benga na kala bino bo soutenir biso poto longwa na kati ya buumbu oyo. Merci encore une fois la Kabou ya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Pasteur Ale qui était nzamba pambola yo na molonga ela yo, Laurette qui était petit frère Bompe Manzambe Ale kala ko pambola yo. Boza tel bébé mon la mère de Bruno. Que Dieu vous bénisse notre chilik makanaki prisonnier de Jésus. Boza ebele o bobengaka. Association comité de maman viltaneuse hein basi oyo baza bongo na viltaneuse baso basimba ka penza ba mama ba tele misaka makamba bien akambe kamami bongo na mama Tete Rebecca pe mama Madeleine za na kati soutien na bilo to za ngo posa ba mama missionnaire to bunde tumba la biso na to komi na sukate mama Celestine papa Michael nan to komi na sukate mais mongongo emati ponzambe akotika te bitumba oyo ezali ya solo bakolo Congo biso bana Congo babena Congo biso nyonso la ba chef coutumier biso nyonso na misala ya milimo to bundela ekolo wa biso. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la guerre en RDC. Merci la Kabouya Longue Puissant, n'échange pas l'équipe qui gagne et prompt rétablissement la Pape Joy, directeur recherche stratégique, par son âme, mais sans mokonzi, pareil, mais monsieur Babiso, Dali de Bayo, Kolamo, Mbale, la Onzamba Pambolayo, assistance, hein, il y a petite Sangamo, Boyasa, et Langamo, Boulot bien. Dina Mpombolo Mpinga Nzambe apambola Léo Lompinga boza tel mebele so na bila balokobwaka minga obetanga créer la servance de l'Éternel mamour d'Angola la mokitene Florence Matondo Mido la patrie ou la mort nous vaincre. Ici en RDC c'est la guerre ou rien. Bye. Selon eux de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir?
Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle.